la famille Sali. Et je crois vous rappeler Naotaki ko en fait nazo sala ba vidéo moko a ko meka ko benda matoi sur vie sexuelle désordonnée ou encore ba ko linga ko bima na mobali nyonso ba conséquences nango bandeko minya minyo bomoni na cheli bino awa couple na bozomona ya couple na bomona Khloé Kardashian na ex mobile na ye comment on est Lamar Odom bandeko joueur à NBA s'il vous plaît star ya NBA multimillionnaire ake obala Khloé Kardashian bandeko do photo bomona wana eza ya avant na après avant o bomona bango en couple wana tanga zaina na mbongo tanga zaina star personnalité publique batinyoso ba mukile yebi na États-Unis na télévision mobile mbinga talaka muto beta NBA excuse me I'm recording tala muto beta NBA bongo zwa tai mobile mbinga bagwa coach tala belo bandeko ba lié mbongo nyonso encore ba Kardashian abwaki si et actuellement pendant que je vous parle photo bomoni muso ya mibale bwana eza état na ye actuel akomi ondeli kabo ki bola tala muto azaki ben aspect akomi ondeli kabo ki bola bandeko tala forme ondeli muto abeli malade ya PC aza sans domicile na mitonde na osola na bino boy bayer auta ko bengane na ndako ana nyonso ya $45,000 ndaka banda ko louer à l'époque ça ndo foutre so $15,000 na mois ah nzambe tala yaya saison nyonso na vie eza ndenge moko te saison nyonso na vie eza ndenge moko te omoni lelo oseka osopela lobby rappelez-vous na beta bino le solo à 7 ans à gloire na 7 ans à famine 7 ans à abondance na 7 ans à famine pharaon lotindoto Joseph interprété à l'hôpital la sala ba provision et yana bato belé oka viens na zana l'art ah tansi no na tabano ke ba Dubai tala ngana oka ba masolo ba témoignage à bato na yebi passer mo apesa biso témoignage à tata moko ayebi ya lisolo te tata na simba $1 million certainement il faut avoir un niveau politique parce que bato mingi ba politique ba zo bangolo comme na ba niveau na on moli le mutu nyonso na Congo linga sala politique parce que bisiga o mutu konginda na facilité na mboka na biso Congo ya liboso eza na politique bandeko tata na se retrouva na pau ya pamba eloko valeur o atikala na ngona vida ye pau pele ndaku te eloko te tala yana batu bazana bandaku ateki tina suka rango yaya yeba ko gérer gloire et puis rassure-toi que wana nzambe wana Yesu a préservé épargné na mabe bandeko tala tata comme de PC muto azalaki bandeko star à NBA a komi le rôle à PC na minute o aza sans domicile et baza ko poursuivre ba ya azo poursuivre azala banyongo siko yo zaina ba million osomba ndaku te papa OK donc fouter la il y a des gens comme ça à kembi na vie ba porte fungwami tout et du coup bienvenue makelele ola somba ndako asomba soki pe lopangu soki parcelle soki nina bana ko tonga maleme bana ka zo foutela non ye oka a déménager bisiko azaki ya na kisensu wana c'est normal so na kisensu oko matana lemba oko matana kitambo ya déménager na kisensu akena ma campagne to na Gombe kuna ke ofuta lopango 3000 mais ana azana terrain te ape na parcelle ta ape na isika moto asomi mwanda kuna non rien ezate eloko ezate député bandeko lobby musale sili ba invalider ou encore bino be mamba ndenge ezala olalo la muki boye vie baskilaka ndeko vie baskilaka akomokelela bomomona akomotambola na balabala na makolo même tukeke wapi papa azongi soki wapi soki epandani soki epa menda ko tikela ko somba ndako te
kasi ndenge moko na ba Daniel Safute député 21 000 toyokaka basango bando so 21 000 na moya muningano te kana Congo nulle part ailleurs député so 21 000 kana Congo na yoka kutu mata et comment soki combien Daniel Safuzo afinga fachi takoloko ya bandenge bele ako kindo ya bakongo bandeko ye moko mikimeli ye moko mikimeli aba bakanga e ba invalidé bomona ba video ya Daniel Asbandie na mona video mo azolo batala fachi kutu obozolo tozo finga lelo a fachi kutu lelo tozolo bela facha kabela ngambongo yo ebi ke facha kabela mbongo ozatala mo minimum respecté na reconnaissance et le baba français la reconnaissance n'est pas de ce monde. Hein? Donc tu préfères le baba langage déplacé dans mokonzi mboka et du coup on se retrouve sans mosala eh koloko hein koloko penza 21 000 ya souté ce qu'on bato batina o kino finga Daniel ba pesa o combien la mois donc aux zones ba risque ya pamba po okoma komandie tout le monde ba vidéo ya Daniel mususu ina Daniel na hôpital bazo so ngi ba mai so bilo bon précis 21 000 na mois mbo si le ke wapi et a passé ça ma bandeko ya eba o gérer gloire yo zaki na pasi hein na ba fio solo masuba ko na bino kutu bando chokate hein oko meko benga na nyango benga na nyango na muninga nayo pose na galère menzamba fungoli moi j'ai étoile comme briller gloire et Kitty et pas quoi Kitty j'ai fungwami moi ba facilité komi et du coup ba fio kutu ya solo masuba ana kutu ba ndako lingote komi mutu ya au cours des grands au molinga ba ser wana ya ya mwandenge mo compliqué wana waza ko taliban yo moko milobela o ba sa ba ministre ti ba so yo komi ko landa bango wana bote ba olinga yo za bogar yo abogar yo so mona bogar mon kuse na liste ba bel homme o rapeda nini Nollywood muta publier ba meilleur l'homme le plus beau de l'année na ba femme la plus belle aussi au mona bogar ya mukuse et le loro mo beta to ko bogar pour moni que ba chouchou ba chéri ba mo landa de gauche à droite so au tenga misi moi soki nini mokase na pantalon dongi wana plus na soki na bogar oloba et nambe bomi ko lia wana komi ko teliso so ko tobolelo alito ko tobola matoi na chapeau mo tenga miso panjwa no zuma neto tie pour bogar ba olanda onction wana kiteli wana et on doit profiter nango o saisir opportunité parce que vie est en opportunité non yo miko ko gaspiller onction musakana na ba momi ba chérie romi danger romi star zela na pesio ka 6 mois zela na pesio 9 mois na pesio 8 mois romona encore ya Rolanda basi on est qui rapide nien o comprendre te boga o comprendre te ba so wa ya soute au cas moi miko mozo ba 100 na pete ba 200 na pete ko lukango na 100 francs o sombela méga o ko zanga yango ça ba aventure ya moi si yo komi ba mitu ko mo gare liboso na yo o se la beauté boaka bassin ya kitoko na yo akitoko yo tango za mwana muke na lopango na bino ba sirmono maka yo ba no benga o kombo ba no benga wana pona forme moi genre lelo yo mo beta tolo yo no vrai chéri yo vrai chéri mo ba ngolu nzamba sali yo mo so mo o misali moi ba poudre ya Chine ya mo ba nini et puis quand même moi aspect ya moi so beta tolo yo no yo bi ba vrai chéri olo luka o saisir opportunité na vie o batela bonzambe o vanda kimia lobi ozwa libala mobali wana bénéficier na bonheur nzamba chekati na non toi tu gaspilles l'onction oza mwasi kitoko zela mama zela na pesi oka tamoke o mona soki mibali yango ba olanda wana ba banda suka ba wana ba banda yo comprendre te ba keli bela ozo benga boye l'appareil de votre correspondant ba bloquer switch off bango nyoso poane basi bazue pa quoi o lelera mno mboka o laptop
na mokili oyo namoni te, natangi na histoire ya monde namoni te, naluki nayemba peut-être oser pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler. Oui, akokalala yo Yesu. Même dans le domaine ya sorcellerie nationale, atana oyo ya international, papa na yo kisangwa banzamba mokili yo, mokota kufa se kwa lokola yo Yesu. Nanya voyage lokola yo, nanya wakoka nino ya wanzambe, unima somo ya ekusu konanga, okufose kwa poyo zali nzambe Yesu. Nzambe moneno kitana se, olata nzoto poyo bikisanga, okitana se pozwe sikananga, ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu. Ozali Nzambe onkote ya okani na yo, ozali Nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali Nzambe onkote ya okani na yo, ozali Nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali Nzambe na bomoi papa, ozali Nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali Nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi Nzambe soki na yo te, likolo evangelo na yo yawe, mabele nyatelo na yo, ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe mokote lokola yo. Nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tongo pe popa. Artamon tu m'as rendu intouchable, Artamon tu m'as rendu invincible, aliwana yo to komine la santu, lise kwa na yo to komine balongi. Nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tongo pe popa. Nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tongo pe popa. Autrefois ngai nazalaki binzo, ndoki akolianga lolenga lingi, mais par son son na se métamorphosé, osimbi mosambwe maladi na miso, olengo bebi naza toxike grâce à lui.
moko azalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda to ntango akolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu mais soki bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko